la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, ndeko tomoni boye awa et pas il y a honorable boye Kosalani. Oui, tu vois, parce que nous avons 3 clientes dans l'événement le 19 septembre, tout en étant à la maison, qui babal. Alors, on a communiqué au gouverneur, donc ça a pris en charge des victimes. To côté ici mikanda en bonne uniforme te joindre na ba photo na ba facture ya hôpital a bisi biso to landa communiqué officiel l'air to landa communiqué officiel na TV na radio balobi que to les cas samedi commencer pour na ba mort to ya lundi on nous a demandé le samedi à quoi na ministère intérieur cette fois-ci au lieu ministère de la santé to commis lundi commis to comme pas ministère na ministère de la santé dire ka bazo sabiso non bokene la ministère intérieur. Le ministère intérieur to commis de monnaie d'IRCAB, atiki consigne assez à gouvernement provincial. Non, tout va vendre assez, basé là. 13h, 11h, 12h, na mon mais ça va pas, je peux pas passer toute la journée, na mati les sous-sous. Na tuni au non, il fallait ministre à santé. Ministre à santé au non, il fallait ministre il y a intérieur, mais finalement, comme il s'est jeté la balle, et pas d'autres, alors on a décidé, locaux là, tout ça peut on peut pas tourner en rond. Continuer à nous faire tourner autour du poteau commun, nos hôtels de ville. Donc, comme nos hôtels de ville, Babo écoute pour recevoir, soit disant que le gouvernement a une réunion, to zonga. C'est à ce moment-là que Tokutani non honorable, to sali des atana bisonde, ayambi biso na mukolo lelo, honorable Franck Diongo. Donc, ba client na ba na sima. Mbote maman. Mbote papa. Mama yo ozoka ki wa pipe masa sezwa ki esikani. Masa sezwa ki ngana kati ndako. Tovanda ina mwana ngana kati ndako masasi ekoti na ndako ezwinga a na libumu mwana pe ezwie na likolo toke na privé moko comme transport ezalaki te mwana okende musika te toke na privé moko bapesi biso basoin ya liboso batraite nga batraite pe mwana bapesi biso mikanda kokota na ye radio parce que lisasi ebimaki te ti lelo suite eza te toke na hôtel de vie batine biso na ministère toke kuna tozonga boye suite eza te. Après tu as na honorable nde toyaki a donc lisasi ezana na kati ya lokolo mwa ne bimite mikana ba pesa biso tokota radio tokota te lisasi ezana na kati tozana mbongo te bino obimaki libanda te botikala na kati ya ndako masasi ezwino na kati ya ndako masasi na kati ya ndako soki tembe bokotinda bato bakena na adresse na biso bokoyoka sankutu babaki tokufi mais tokufaki te bokozwa renseignement na biso kuna bien na kati ya ndako mpona masasi na bino otikalaki na ndako ezali la preuve nango ezali tozwaki yango deja ezalaki na avocat tiki yango na ba dossier kuna. Donc voilà bandeko bozomona masasi ezwa bandeko na kati ya ndako na ba communiquer na bango balobi bato babimaki kokende kopie kokende kobuka nde babete bango masasi me bango bazalaki libanda te bazalaki na kati ya bandako mais masasi ekuti bango na kati ya ndako. Ba preuve masasi pe ezali babal oyo ezwaki bango yango oyo voilà oyo voilà oyo soki type ya ba munition nini oyo bakomi ko utiliser voilà oyo bakoki ko identifier yango ezali oyo la police congolaise et utilisaka civil akoki kozwa yango esika moko te. Merci. Awa toza pe na mama mususu awa mama yo ozwi masasi esikani azwi masasi na paraduma yo kombo nani pe ovandi wapi na balabala ni nga kombo na nga Merlin navandaki bona bana osamosala liboso ntango masasi ya liboso ebeti na kimi faninga na kiotoka mai na kimi na zongi na ndako siko ntango ekomi na kimia na bimi na bana osala na bana osukwa basani ntango osukwa basani bon mutazalaki na porte soki afongole porte te na ngai nakufa si place na masasi ezwaki nga lokolo na miyebaki pe te ntango nayoki mwana oganga azolela na bimi na porte ya ndako na nga nake na tali aya ngana zoki abia yo zoki wapi nga pe natala boye na lokolo na nga naza ya kozoka nde wana na bamiminga na hôpital bazosoigne nga donc nayokaki pe te donc nazalaki neti nakufi déjà donc babeti nga tonga na saisi donc namiyebaki te nayoki pe vertige ntango nayoki vertige ntina lamuki
nde bayo tu banga batongana na yo zonga tana yo zonga boye babengi biso mardi po tokende ote baye kolakisa biso place mbongo eza te boya ozwa mbongo boye baozwa mbongo na hotel de ville biso pe toye tobeti bamika wana déjà avocat na bino alobi aza na dossier wana nyonso tozongela te yo est-ce que yo na 4 ou bien ça c'est ebimaki déjà mbote mo kombono nani oza na âge nini mam kombo yanga Naomi oza na âge nini na 8 ans oza na 8 ans tangaka oui banda masasi ezwi ozokende classe te ovandi na ndako omoya okende classe eza te masasi ezwaki yo ndenge nini ozalaki biso na kati ya ndako na mama biso ozalaki na mama na ndako masasi ekoti na kati ya ndako ezwi yo na lokolo oza kosala nini navandaki masasi ezwaki yo wapi navanda mopanza congélateur ezwi yo na lokolo wana na kwisa awa lisasi ebimaki to eza na kati eza na kati siko olingi nini olingi basala yo nini mingi kaka balukela biso place avanda place wana eza quartier mabe mpo na likolo na olobi nini mpo likolo nanga babaki na kota radio mbongo eza te nasenga bakonzi balukela biso mbongo dokota radio mpo balongola lisasi mbote papa bonjour merci kombo nani kombo nanga Raymond Chimwanga tomoni awa na genou nini eleki ngai naza professeur ambulant na pesaka cours natangisaka bana naza répétiteur c'est-à-dire après l'école nakenda koencadrer bana kopesa soit baremise à niveau alors lundi wana eki na reprise ya école naki na contact na avenue Bindungi nakenda kotangisa bana kuna à mon retour eki 17h30 à 18h namoni environ 5 soldats FARDC na au plus ou moins 5 ou 6 civils en tenue civile mais bazaki na ba machette o benga ba tramotina wana alors tana moni bango ba obaki liboso na ngai baki na ba machette na bangi na mwike ba oyo baleki na leki bango na sima baki ba soda na kati ba protéger nga tana zongi moi sima boy na sutra ba bandinga machette liboso ba oyo ba bandinga liboso ba god d'arme ba sodo baki na sima yango na nuque nanga ba très yango nanga la extrait yango et puis babetinga so ba god d'arme tana baluka ke na za lokote na tango musapelongwa ki na ebité awa eza machette à plus de 2 reprises babetinga machette donc so na fungoli eza na ba photo yango voilà bakati ndeko musapi photo etikali kuna comme exemple mais nako fungola botala voilà donc nde kana zwaki en séjour le 19 à partir de 19h nde bamenga na hôpital donc yo eza arme blanche na machette bato bazaki en civil accompagné na ba 5 na tenue militaire ba civil nde babeti yo bakati yo na machette en présence ya ba militaire bon bazaki ba béret rouge ba béret vert ba béret vert ba PMT merci mama tomoni on a ba cliché awa ya radio ba cliché oyo eza ya nani ovandi wapi ngai kuna mama Fifi na ba cliché eza ya petit frère mobile na ngai azani na ndako kombo ne mambo ezaki le 19 na tongo na 6h03 je crois baba na moko ba ekola ba teleme biso ka na prince poto zaka justement na prince na quartier 3 ba soda ya président balati ba tenir FARC 2 sur ba JR ba ye ona ba nyekeli biso na porte wana ka do mo eto bimata le lokizate moi na zaki pembeni wana moi na zaki ate président ka na prince ta teleme poto teka pe na telemi bango ba ye ona tindeke ba betaki bazo panza bana ya quartier fo ba telema bazo tala bango ti moi na telemaki ayebaki pe soute masasi zo eto ba sala événement comme na suka allez mwana sutuka masasi na lokolo accompagne ndenge koto ba bal o banzo ko beta ndenge ko kota ye to simba masasi na lokolo to ke no hôpital mona quartier 1 toza na mbongo to batim so to ke kan kokolo to ke na kan kokolo wana le 19 na to zupe so de le 20 to zongi ne lisusu na kan kokolo anta to komi kuna kan kokolo wana papa ba biso ba to pesa mbongo ba longa mwa lisasi avant to ba longa mwa lisasi il faut ba nani
bakota radio bitalo kwa twana ndambo ya mbongo tokota to bano poso lisasu wana evandeli yango topesaki mbongo tokene na bakoti radio yango moni ba exemple passe lisasu evandi siko babi bopesa biso $700 balongola mwa lisasu otali mwana aza na 18 ans oza pe mwana classe aza garçon toza na mbongo te nga mobali nga pe aza agent de l'état pe aza na eloko te mbongo eza muke na tekaka susu te yango na toye na kango toye kozwa ite bazobenga bato baza bablessé mpo bazwa mbongo mpo toza na mbongo place wana yango bino siko kuna na hôtel de ville bayambi bino te awa siko bozali wapi awa yango wana hôtel de ville toke bayambi biso toke na ministre provincial kuna na ministre oyo eza mpo na santé babengani biso papa yango toyo pa John papa député na biso Frank Jongo nde papa yango toyepa asunga biso tokoka te mona bandale 19 lisasi na makolo mona bala lukaka mbongo na ye avandi na ndako mwa ezate classe pe ezate na ngwa toyepa papa biso député alingi asunga biso yango toye asunga biso papa mwa ezate bon na kan luka kuna ba député mususo bazate papa wana kuna toyoka bango te so bafaso bazaka na bomo toyeba na biso bango te bazali na bango pe balunda ma elo te pe bandeko ka ya biso mo bayaka elo te. Ah, est-ce que vous n'avez pas de confondre Diongo sans problème? En tout cas, papa, tu peux Nzamba Pambola, et vraiment, Nzamba, tout le monde est clair et ça. Ceux qui disent Nzamba Tinda, qui est Moïse, ils ont évité papa. Binomo, beaucoup tani na eto, batumsu bayambi bino. Biso mo to kutani na epela, biso penda, biso to kutani na emo kwa ki mawana biso. Yangwa ni to epana. Merci. Mama tomonyo na dui, ana lisasi penza awa, e uti wapi? Papa, ezama wa mingi. Ezaka date le 19. Mwana oyo aza jeune garçon ya 20 ans asala la mécanique nina prince à 24 novembre prince akala osani to kita vera maya makelele tinel mokezala kana bavandaka wana avandaka wana lokola ezaka mobulu abima na eta za ma kabini na ye bimisa mwa bilone ngama ba cigarette azoteka asuto ka makila na lokolo makile bando mebele batabite za bale bamemie na polyclinique moko bote a moyen to constituer ça te bokende kan kokolo zaka vers ba 10h tokena mwana kan kokolo to bandiko bunda na wana balinka ka mbongo po ba traiter mwana lokolo bandiko vimba pas c'est salingai na bandiko lukambo na ye balongola mwana masasi oyo bana balongola mwana masasi le 19 bon yango na sana ngomba pesa na kota radio na kota na radio te mbongo ezate mbongo sili po mbongo basenga kuna leka mingi po balongola oyo te ko la information que gouverneur ville de Kinshasa yemo ko loba bien tous les victimes boleka na commission bogende komisa bakombo oyo nyonso soki masasi na oyo akufi tokenda bakoma bakombo tolandi information na ye ke boya samedi bino nyonso tokoma samedi ko kitokei pesi communiquer to fandi wana o to occuper lelo ba mort ato basa ba blessé bata matériel ndaku mama parti wana siko mwana azana ndaku azosala lelo te azape no moya memaye hôpital ezate hôpital kuna chaque jour mbeto 20 000 to sala ki 7 jours to comment kende ko to pansement chaque jour un pansement 6 000 francs zo ba kisi ba komela ngai bilo nyonso na sisi na koteka na suki lokola na yoka kimbela ne betamaki yango na kendeki po eza makambo ya mboka tokomi kuna lelo babengani biso ministre intérieur na ministre de santé oyo kende kuna yango tozoki nzela ti kuna na hôtel de ville munene tokomi wana babandiko bengana biso tomona kaka honorable Frank abengi biso. Merci mingi. Mbote ndeko. Mbote. Kombo nani pe vandu wapi? Mbona adoli. Tomonyo na bapota boye euti wapi? Ba gazi mtezwe ngaya. Gazi mtezwe ngaya toale na garage. Esika tolalisa mituka. Toale peka tobongisa mituka na ba camarade mais na comprendre te lo mo boye betinga na tolo. Dans le wapi ale moyi mwana mona ngo ezalete. Santika eloma betinga na tolo na elamba na kuna ale nango katani katikati tinde na kenda ko hôpital iti oti hôpital kuna ba pesio ba soin na oti hôpital ba pesa ba soin mais ekoka vraiment te esenga basinga fo elongwa fo ba soigner nga bien monique tinde to yoka ke
makambo ya André Kimbuta ya Monique tolandela suivant na toya to yango siko boy awa pona oluka solution pona aussi ça ba soin na onyos yango to aki awa to ale na kuna to mona dake esala bo yango mais honorable amona biso abengi biso abike boya te bandeni to ko sa makambo yango. Merci. Mbote maman. Mbote papa. Tout le monde présence na yo awa tina lango ezani. Ngai na zana mwana na hôpital azwaki masasi le 19 na 9h azwi masasi na ndako azwaki bale ekoti na mukongo ebimeli na libumu nde tomemaki ye na ba 2 hôpital baboyaki biso na hôpital ya liboso ya pa na biso kuna après toke na Roi Baudouin mpe baboyaki biso toye komema ye na Saint Joseph na sa masasi wana tant tokomi nde basali quand même makasi basali opération tant basali opération sikoyo mbongo ya kosala suivi ya tobanda kopenser tellement que opération ezalaki makasi eumelaki de 16h à 21h mais toza na puite po toza biso moko papa aza te aza na bana moto akosunga comme tel aza te nde tokoki kozwa appel wana ke non gouverneur abengi bato nyonso baza na ka tokende komi présente kuna tokendaki samedi tomi présente vendredi tomi présente samedi bayebisi biso tokende kuna na ministre ya esika ya gouverneur tokende mpo abengisi bato nyonso ntango tokomi kuna basere biso babi bokende topesi bato oyo bakufeli mbongo me bino boya lundi boya kozwa mpe bambongo biso tokanisi ke non ndenge bayebisi biso eza normal lelo tokoma na ntongo esika ngo mpe ya koyambela biso tomoni moto akoki koyamba biso te apesa biso esika te batikaki biso kaka ndenge wana. Merci mama. Bon mwana aza na âge ni? Mwana aza na 30 ans. Aza na 30 ans asalaka? Asalaka kabine na ye na coin ya balabala na biso na. Donc sikoyo moyen musala na ye continue ko fonctionner ezate akosala te po azalaki aza demi mort ndenge aza wana aza na basondi bona po akosala ndeni po moto azwi bali ndenge. Donc na binito aza toujours na hôpital? Aza na hôpital na Saint Joseph. Merci mignon. Bonjour mon frère. Bonjour. Ba cliché oyo tomoni voilà les emplacements. Kombo nani? Kombo na ngai Idriss Ngandu. Tomoni na ba cliché ya radio awa eza ya yo to ya ndeko mususu azwa kilikama? Eza ya grand frère na ngai le 19 autaki hôpital kozonga na ye ezalaki vers ba 10h asisi traitement akomi kozonga justement na croisement ya Kasai Kabamba akutani na population wana bazokima bokima basoda ye leta ki akima boye kobima zobima na prince akutani na jeep à la police et tout ye abukani jeep à la police ke ya tikali wana batu mususu bakima baonya tayeka na makolongo abukani na mupende ale ba population ba meki ko aider batindeli ambulance et ezuye ba memie na hôpital privé justement na KMC côté ya Kasai wana bakotisi kuna basali premier soin deuxième jour le 20 et sengi ki akota na salle d'op ba sala et opération bon makoki ezalaki te tomeki ko sola na bango ba éclaircir biso ke il faut bapesa $1,500 pour basala et opération tovandi wana 2 jours solution ezamite nde batindi azonga na ndako bon tovandi na ndako na au juste le 29 le 30 gouverneur aleki na télévision alobi ke oyo nyonso bazwaki makama bato bakufaki baya na hôtel de ville tobi te ça va tokoki koprofite tokende hôtel de ville tokei samedi vendredi tokotisi bademande mpo basenga biso tokotisa mikanda tokotisi badéclaration na biso nyonso yango oyo ndenge tokomaki gouverneur ye moko aleki lisusu
samedi alobi ke mutu nyonso o akotisaki te akotisa po samedi bakende bako résoudre ba problème na bango nyonso wana samedi toye batindi biso pa ministre ya santé tokutani na ye alobi te lelo tozo résoudre ba problème ya bato o bakufaki bino bozonga tokotala bakana bino lundi boya lundi tokutana bino tovandi pe lundi nde toye po ndeko ala âge nini azana 40 ans donc azala il est déjà malade le 19 fois na utaka hôpital parce que na ikobela asisa ipe ba soin na ye ya malade ya liboso te ayesu ko zwalikama ayeko baeko tuta na mutuka nde toyaki lelo na hôtel de ville babengani biso nde na kobengana babengana biso tokutana honorable abengi biso ameka ko résoudre ba problème na biso nde eloko toyeli. Merci Ming. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.